Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Triste nouvelle pour les Warriors, pour la famille Warrior, pour Fally Ipupa. Babungisi, l'une de l'ère générale, l'une des combattantes, oyo vraiment a soutenu Fally Ipupa, surtout Fally Ipupa pour l'instant. Mikolo nyon sotobi kazana Fally Ipupa, babwaka ye pa ba musicien, ba Weranson, ba Jibem Piana, ba Fally Ipupa, Kofi Olomide, Papa Wemba, en tout cas azaki moi si mo wa millier, moi si mo wa yebana, moi si mo wa sala komo ba o ba ya poto tongo, ba fi à France ou ba ya France tongo. Donc Mimi Chikeva azala pembe ya ba musicien, azala ba genre le roi ba mère Malou, ba Lolo, ba mère Lolo, hein, donc Loris la congolaise bato ba yebi. Voilà. Akufi lelo na tongo, en tout cas liwa na epesi pasi pe mawa asalaki Chris Bandeko. Nazaki vraiment pressé te akosa l'émission, boyebi nga na linga koyaka mingi na ba preuve, na yela bino ba matière, ba vidéo bino moko bolanda. Na ko proposer bino ba différentes vidéos au bozo mona. Famille na ye ba lobby bandeko ne propre ba lobby, en tout cas boza connecter bolanda na réunir ba vidéo ebele na yela bino to solo lango together, OK? Akufaki lelo akendaki pardon na boma selon ce qui se disent batu msusu balobi que Fally Ipupa lekisi Fally Ipupa sacrifié en tout cas Milk Check Mimi Chikeva et puis si pas si pe mawa. Alors na ina yeba bandeko avant na tiela bino ba vidéo parce que na yebi bino bozala ka apprécier ya kolanda ba vidéo. Tout le monde qui fait rigola akufela ki petit frère nae. Tout le monde avait accusé fait rigola yende mutu alekisa kileki nae. Fally Ipupa lelo akufeli, je ne sais pas, aza peu proche nae, aza mutu, aza présidente ya ba Warrior, en tout cas cela veut dire que ça close la Fally Ipupa. Pour tout le monde ba image mususu nana ketchup azolela, en tout cas cela veut dire que aza mutu moro proche. Est-ce que ceux qui musiciens à perdre proche nae bien mutu mo bazane close? Est-ce que zara yende mutu a sacrifié to ezanini congolais? En tout cas, on a appelé ça non position dans été botika na ba commentaire. OK? Selon la famille donc bon là dans la vidéo avant la petite explication et puis nous allons nous retrouver tout juste après pour commenter. OK? Alors, suivez d'abord ça. C'est parti. Comment beaucoup ba miel, ba tout ça atamboli. Il atamboli a benga gudabi tellement la maman beaucoup côté ya des chrétiens a tumbola nganga boy abia ngala ngai yaga o pambola eskala cheki asoki moi staff moko na Béni le visionnaire na epe wana stand Mina comme bien mina comme au tambola il y avait plus ce souci là et si mina comme au tambola pour le traiter la miel na ninga bokoko na c'est malade deux malade à soni yo bani mingi batwa sekayo malade à soni yo faut tambola ozonga na poto na limite za la ao pour belle la tension mais il y a belle la tension ma casse donc à un peu la régie pour ma médecin na ebisai donc et ça c'est que na vana nanga nde na voyageur na zonga na mona benga ono asali AVC côté gauche AVC côté gauche ça AVC à ma B pour son mutema vous comprenez tant na Maria ebisinga abi fait non semble pour la mutu nao alors là le principe moko na semble na pour la mutu te soki bakoko ba ebisinga après lobi na ngona si tant nanga bakoko batalisi ngai problème moko ya lopangu ba discuter ki ya lopangu papa na bango abi effectivement eza bongo ndekone moko rosa ndekone moko rosa cuisine na ye akena ko fimba kena tina ba parquet ko wona na lopangu mais ya sibeka mini na biango wana lobi na ngosuna certain na bi ya mini ba to perdre ba ko yiba biso ya mini ka boye ndenge ya papier akenda
Alors, nalai na butu, na monde va saler les fêtes. Ah! Mais est-ce que na bisi tante na nga la bi mais nalali va saler les fêtes, c'est bien été. Faut tout ça même pour na yami. Au Sambela. J'ai fait ce que je pouvais à Sambela. Le rôle là, on a muta boko kuna bato chrétien. Tant on zonga kuna. Bansibu oya bokoko to tiaki pona ye. Bango bake kuna ba longoli yango. Lebi kuna son attente na nga mari. Na bi ndenge nini kuna la bien on aza bien ba masser médecin le baki mutaza fatigué ngabi ah mutonga masser aza ndenge nini. Nga kuna na mutu moko amasano ba chinois. Famille papa kuna ba masaka ye. Ye banda ya vanda ka te. Ah ya ka ku deux fois pamba banda ya Congo ah ya ka deux fois. Mais awa ndi koleli. Ils ont esprit au tirer kuna to. Bon, ya zara ne bonga cette chaîne ne kuna dernier moment. Nga kuta na ke otala ye to vani na mari boy. Na ye biso na biso na famille na biso mutu moko te akulingi ya boma yo. Mutu moko te na famille na biso makamu na yo na butata na yo. Et d'ailleurs za faute na yo. Yo konani na lukuila. Obotomi na lukuila. Ba o nyonso ba na mpona kimimi. Mpona ni ye awa. Vanda kuna. Bakama le pango yango yo ba salo mabe. Sur le pango était kama déjà be confiance à le confiance le pango les atilo ba kina ba parquet ba tribunal ba donner ba mo ba yebi. O moni ndoki so ngo boma mutu après ça ndi sa malade moko physique pour ça idée. À distrait. Déjà tu vas attaquer dans AVC côté droite, tu sais ici à Biki, ba peut côté gauche. Côté gauche AVC montré dangereux pour ça dans mutema. Donc il y que fumu moneki makamona tout. Tout. Il y a tant ngate batno sur la famille ba sambela ba camarade ba mona ye. Ozomona. Yango biso ba ko yiba biso mutu na biso boyete. Biso ba oyo. Ba ko yiba biso mutu na biso boyete. Ba ko yiba biso mutu na biso boyete. Ba ko yiba biso mutu na biso boyete. Ba o nyoso baza sima liwa ya mimi ba Hollande ya mimi. Donc retour les alliés. Biso ba oyo ba ko za so mimi bongote. Est-ce que yo nyongo zo beta masola famille wana? Famille ba kotomboka te. Est-ce que ba tomboka poani? Est-ce que za makambo ya bango pe ba oluka ba pesa pe tant mutu akufaka. Mutu apesa explication mutu apesa ndi sa malade moko physique pour bosa idée. À distrait. Déjà tu vas attaquer dans AVC côté droite, tu sais ici à Biki, ba pesa côté gauche. Côté gauche AVC montré dangereux pour ça na mutema. Na ina matete pasi azalaki te toketi na kankokolo tokoma kuna ebembe basi batie na morgue ya kankokolo yango tozonga kuna po balongola yango kuna bamema yango na 50 tiakenda poto afande pa na biso na ndenge ake poto na ye tiakenda poto na ye ntango akendelaki pa na biso toketika ye mamu nyonso donc aza yaya na biso baleki na ye kutu ngai nde na banda oteka na boutique na ye na victoire nakisanga maladi te naoki mama ya mimi akufi na nde toye awa sango oyo eyeli biso eza lokola kake moko eyeli biso na okoka te nasoyene samedi esingo oza otalanga te poani naza na mwa loboko na likolo mwa ezosala mwa bien te alaisi nzambe osunga na ba 6 heures babenga ngai nakufi oyiba biso mutu na biso boye te bakoyiba biso mutu na biso boye te bakoyiba biso mutu na biso boye te baoyo nyonso baza nsima ya liwa ya mimi baolanda ya mimi. Ouais, en fait, ingate mutu na sala no le 1, ingate mutu na sala ke mission wana, je me présente na kombo ya famille Mobimba Chikeva. OK. Tozala na matanga, tante na biso akufi lelo. Ezatende batu bazoloba ke o suite à mukanda, o suite à nini non. Mimi abandé kobela attention depuis longtemps. OK. Une mo boyebi tension, ya on te créera bongo. Et ça là qui est AVC na situation à santé akoke komata potote. Parce que l'état azalaki nango moya mata avion ezalaki te. Azalaki na traitement parce que famille bakoke kotika ndeko na bango bongo te. On a biso nyonso toza na poto na kini tozaka ndambu ya otanga na kini parce que tout toza na poto. Traitement tellement ezalaki nango normal mais Dieu a décidé l'autre. Mimi a kufi lelo
lelo na 8h eza te mpo na mokanda mimi akendaki bien alingaki azonga na ye AVC ezwaki ye mpo na suite ya tension nde créaki problème ya tache na cerveau ya makila nde côté AVC côté gauche. Pour l'instant matanga eza na minute so matanga na kini eza na matete te na matete eza côté ya famille ya ndoi na ye ndoi côté papa mais matanga mimi akoli na lemba na lukwila super na lemba super numéro avenir bo comprendre na émotion mimi a moi na lemba super lemba lukwila numéro 82 so comme quand na lemba super bobi bo to luka pa ba chikeva nde place matanga ya ndekona ya mama na biso mimesa bo passer message et pas maman nana kecho to mona neza na matete po to wele la mimite mimi akoli na lemba tout le monde ba ebi mimi aza na ngambu ya bachikeva lelo so mimi akufi biso mutu tozana charge wana ya matanga na ye batu bati koloba ke o akangamaki na Kishasa pona mukanda bamisu baoloba o abomaki amu bawelelaki mobali ya wana bozo sokisa biso na ba voice d'émission bo sala bobi passe o biso famille to na ngote na 2012 to perdaki o ya mususu grand frère na e papi Chikeva na all sus dans 2 mois à anniversaire ne koka le 2 octobre et ça biso sous passi de l'autre perdre o ça être cher peut-être batalibanda ba mon normal mais biso vraiment il a passe pour na biso maman na e a 85 ans tant amona bo maeli susu et ça la bien te biso famille nyonso tozawa mais ne toza awa to ke no mato ke no na famille to solo moi na pesa adresse place to kuta na famille za noté pour l'instant to solo en famille bientôt na ba 18h awa programme ne to sala ndenge to zongela batu to komela bino na ba réseaux sociaux kwa boye ba place to zo pe sal na Kishasa mais oh baza na Kishasa bakene na lemba super na avenue Lukwila numéro 82 so bobosa bobika na sep na lemba wana bobika to lukaka lupanga ba Chikeva ba la kisabino ana poto to pe sabino pe programme. OK mama na biso H Chikeva so moi ezali komelanga na privé ata numéro na yo ponga na moni compte na eza bloqué eza ba privé compte na yo so yo ko komelanga ito so ko ndima ko zwa numéro na ngambala moko direct na yo. Ouais, en fait, ngate mutu na sala no le 1, ngate mutu na sala ke mission wana, je me présente na kombo ya famille Mobimba Chikeva. OK. Tozala na matanga, tante na biso akufi lelo. Très bien. Ezatende batu bazoloba ke o suite à mukanda, o suite à non. Mimi abandé ko bela attention depuis longtemps. OK. Bino mo boyebi tension, ya on te créera bongo. Et ça là qui est AVC na situation à santé à koke ko mata potote. Parce que neta azalaki nango moya mata avion ezalaki te. Azalaki na traitement parce que famille ba koke kotika ndeko na bango bongo te. Po na biso nyonso toza na poto na kini tozaka ndambu ya otanga na kini presque tout toza na poto. Traitement tellement ezalaki nango normal mais Dieu a décidé l'autre mimi a kufi lelo na 8h ezate po na mukanda mimi akendaki bien alingaki azonga na ye AVC ezwaki ye po na suite ya tension nde créaki problème ya tache na cerveau ya makila nde côté AVC côté gauche. Pour l'instant matanga eza na minute so matanga na kini eza na matete te na matete eza côté ya famille ya ndoi na ye ndoi côté papa mais matanga mimi akoli na lemba na lukwila super na lemba super numéro avenir bo comprendre na émotion mimi a moi na lemba super lemba lukwila numéro 82 so comme quand na lemba super bobi bo to luka pa ba Chikeva nde place matanga ya ndekona ya mama na biso mimesa bo passer message et pas maman nana kecho to mona neza na matete po to wele la mimite mimi akoli na lemba tout le monde ba ebi mimi aza na ngambu ya ba Chikeva lelo so mimi akufi biso mutu tozana charge wana
ya matanga na ye bato bati koloba ke o akangamaki na Kinshasa mpo na mukanda bamisu baoloba o abomaki amu bawelelaki mobali yango wana bozosokisa biso na ba voice bemission bosala boyebi mpasi oyo biso famille toya nango te na 2012 toperdaki oyo ya mosusu grand frère na ye Papi Chikeva na oyo lisusu dans 2 mois a anniversaire na ye koka le 2 octobre ezala biso su mpasi lelo toperdre po aza être cher peut-être bato ya libanda bamona yango normal mais biso vraiment eya mpasi mpo na biso mama na ye aa na 85 ans ntango amona boloba boma ye lisusu esala bien te biso famille nyonso toza awa mais nde toza awa tokende na famille tosolana mwana apesa adresse place tokuta na famille eza nao te pour instant tosolana en famille bientôt na ba 18 heures awa programme nde tosala ndenge tokozongela bato tokokomela bino na bareseau sociaux po boyeba place tokozwa mpe sale a na Kinshasa mais oyo baza na Kinshasa bakende na Lemba super na avenue Lukwila numéro 82 so bobosa bobika na Lemba wana bobika tolukaka lupango bachikeva baolakisa bino na poto topesa bino mpe programme. Ok, mama na biso H Chikeva soki moye ezali komelanga na privé ata numéro na yo mpo ngai namoni compte na yo eza bloqué eza ba privé compte na yo soki yo kokomela ngai to soki okondima kozwa numéro na nga mbala moko direct lebino ndenge nini nakufi est-ce que abelaki to abelaki te po ba question yango wana Mi Chikeva abelaki makasi en tout cas seulement que na kobela na ye aperdaki santé na ye te elle avait vraiment toujours ma santé so botali ba image ya suka ba wario ba kene ko fêter ba kene pas catalogue na catalogue plus c'est pas nana boduga bo mona ye elle avait toujours sa santé mais nzoto ezaki sous makasi te nzoto ezaki sous makasi te normalement en tout cas normalement son moyen ezalaki fallait normalement zonga boipo aya on se va soin siko ozo biso to elia biso tout biso nyonso awa ezake pourquoi kangama na Kinshasa problème ezaki nini wande to ebite jusque là otonga to eba qu'est-ce qui a fait que akangama na Kinshasa pour azonga potote azoba soin approprié bato mosusu na moni live mona tolanda live mona TikTok wa lobby fali Mi Chikeva kangama na Kinshasa olozonga se poto fallait les logos à mon tour sa pote ils a problème te ba te belé ba fait na se belé ba na avec ça ba kangama na Kinshasa fallait azonga sa pote belé beto yebi pour na ko citer ba komona bango te to éteindre ba komona bango mais ba se belé ba Kinshasa na ba te ranini ngo ba ba kangamela so ba kima ranini na ba te za ra mun ta na Kinshasa akangami bazonga si Mi Chikeva il aura vendu lettre na Kinshasa to ebité parce que so za ki pena visa topé problème so pendet neni so que et ça qui na capacité à aigle à cause de ça pour poser c'est qu'on faut et que fallait avoir consulter fallait avoir président ba pays Europe fallait zapéter toi décider à temps me dit pour là non et ça n'a pas procédure ou ça là qui va qui na poto même si tu as poto fallait tu y a na ba procédure auto et la poto et là Mi Chikeva il est mutako na éviter à moins qu'il bête en tête ba proche na abisa on pourquoi quand moi kia pour être musuba loke mukanda avec mukanda muntu après kangami bon a évité est-ce que mukanda muntu il est là so muntu abimi à voyager nango est-ce que il est là musuba il est là on a pina on a évité photo vérifier mais c'est qui est sûr c'est que sert abana ozwa ba traitement partir à AVC ezaki makasi trop et comment vraiment makasi preuve année à comment otambo la tengu comment qui boati comment vraiment attaque déjà au temps c'était difficile ando ya place na ming na mutuka mais kolonga mso alonga place pour comme net place à comme vanda et comment moi passe et comment vraiment que faut au moins dans ça dit que il y a renforcer caca il y a renforcer et les lots et à cause de la crise à ça la crise bah keni na hôpital. Et voilà, fait déjà, bika kineza la robo déjà ne bemba ba non peut-être membre réanimé te sopene ne ba sur machine en moi za la te sopene
Et bien, mais tout ça, bah, actuellement, tout solo là, Aza na morgue, il y a Kankokolo. Et je pense que, bon, l'on peut-être bon, tindé na cinquantenaire parce que morgue, il y a bien, biso on a qui n'est à cinquantenaire. Mais le fait que, bah, moi qui n'a Kankokolo, à Koufeli Kuna, il y a un bâti Kuna à l'instant, Neto Solaboué, Mimi Tchikeva, Milchek, maman présidente, Yaba Warrior, Aza, Namog, Yakan Kokolo. Voilà. Famille Zolela, Batutu Bazolela, Asali Pasi Makasi, Natangwa Lelo, Neti vraiment Kakebeti. Warrior, ya mon entier. En tout cas, faut te baquer toi, Penzana Matang. Ouais, Keyuana, à Moko Yabiso. Aza mécène, il y a musique, à soutenir les musiciens belé, Toebi, bah Wilson, bah Tebele, mais position na ya souka. En tout cas, place où ya souka ya Vandaki. Eza Nabiso ba warrior. Eza et pas fali pour pas. Place où ya pesa position na ya souka. Alors tous les warriors du monde entier, partout aux alliés, il faut soutenir tous à la pena, Bomoko, tout le canin, tout le qui peut s'organiser pour nous la maman, sœur, Nabiso accueilli, Mimi Tchikeva, Milchek accueilli, une femme très forte. Alors on l'a dit, Sonia Mpandi, avec Kinshasa, à Fongoli Terrasse, Yemo Azoteka. Na malade na yewana a servir bateau sous mama sanga pena oteka, donc ça dire que bato ba kuma ko sekaye nazo ibakutu jour ya suka be basolena njora abengi njora ayebisi njora na yokiki bato balobi yo to enganya njora olobi kinga na kangami na Kinshasa na ozonga na okokozonga poto te olobi kinga na kangami na Kinshasa njora habite na lobi na ngamote pour 20 jours alobi n'est pas monté. Donc, les gens disent comme c'est la batte. Comme le bien, maman présidente, non, bon, pourquoi? Tala. Rejoins toi au solo, le candidat au carbone pour carbone. Et pas bien, non, pas de problème. N'a parce que n'a eu qui bon, non, n'a le bien monté. Donc, les lots, Azate, Atiki Bisso, de tout au solaboué, et Bembezana, morgue, Yakan Kokolo, de notre expliquer bino, maman Mimi Tchikeva, Milchek, accueilli les lots après on a à part attention à part AVC et bêta que avait vraiment un problème il y a cœur ne tout ça na 20 jours ne tout ça et na malika na famille na pas bien que vraiment na prendre cœur et bané ko tungisi makasi na baki chassa wana problème motema en tout cas so biki nzambe kaka nzambe normalement fallait aux abassons na poto. Mais bon, ça va permettre, ça m'a dit Salami. L'Éternel a donné, l'Éternel. Merci beaucoup des retours sur ce plateau. J'espère que Binomo Bolandi a proposé différentes vidéos. Bomoni Binomoko. Alors, je sais que, et puis si, pas si peu, Marakasi na mitema, ko perdre mutu, obozala kinaye, obosolo la kinaye, en tout cas, ko perdre ye, eza pasi ya kei, akozonga lisusu te, à remplir mission na ye na se ya mokili, tant oyo, nzambe, a tindake na mokili, j'espère que koki, peut-être cause à la paix koki te, parce que bandoki, pe, nzambe mutu a décidaka liwa mutu, me bandoki ba forçaka, ba précipitaka liwa mutu. Alors, que son âme repose en paix, nzambe a pesa ye makasi, a réconforté famille na ye, a pesa bana na yo batikali courage. J'espère que Binomo Bolandi ba vidéo tina suka ndeko na ye alobi ndeko na ye, j'espère que papa wana alobi I think azali mutumo batumo ba solo la na ba esprit abia solo la gina esprit ebiseke ke ezali kambo lupango donc liwa oyo akufi eza mambo lupango botika noko kosela fali pupa makambo ngana comprendre te congolais pourquoi azala boy soki musicien. C'est pas seulement le musicien. Ce qui mutu moro baza star, aza reconnaît populaire, a koufeli mutu.
d'après bango ezaka yende mutu alekisi donc soko yebani kokufela mutu te donc yondo sacrifier oui ba musicien pe ba sacrifier ka bato pe ba yebana akoki pe ko sacrifier mutu pour la succès na ye mais est-ce que ça réellement eza yango alors parce que tout le monde qui nalanda ki ba live na tongo bato basali ba live pour nous dire que non fali a sacrifier ezaka ndenge na bango eza po a sacrifier pour 207 nzembo et ça la succès et tout mais si qu'on a ça qui non précédé dans lobby na yo kanano to lukanano belément yango natali na lobby non to solo lango together na bino ba maman ba papa oyo mito esalaka makambu onde kona biso ayebi toyebi ke autaki poto aye na ba video musu tozoyoka balobi aumelaki na Congo bato balobi akangamaki na Congo toyebi te qu'est-ce qui s'est passé akangamaki na Congo pourquoi azangaki mbongo kozonga kin azaki na kin wana pour construire azaki na activité ya bande kosala eloko ni esalaki akende azonga poto te alors akendaki boma pona makambu ya lupango o ba cousin na ye bazofanda pona en fait soit disons autozoka kana ba réseaux sociaux ezaki lupango ya papa na bango or ba cousin na bango balobi eza lupango ya papa te eza ya koko na bango donc si je comprends bien liwa na ye euti ezaka ba liwa moko ya banzela ya maboko ya bato eza makambo ya lupango alors ça fait très mal toyebi ke esprit de mort soki ezo luka mutu et luka mutu na ba façon nyonso lelo biso tokomona ke no akufi pona makambo lupango akende kota makambo lupango en réalité eza bongo te et rose appelle likambo moko e profiter kana makambo lupango to mona ngoka ke eza bongo mais en réalité eza bongo te alors que son âme repose en paix biso totikali tozwa leçon to retenir ya malamu to boaka ya mabe alors koyoka musique c'est une bonne chose koyoka musique mais kozala cro na musique te toyebi bato bazaka trop ba musicien bazaka trop ba boaka bango mabanga bato akala mingi basala eloko te mingi basomba bandaku te mingi basala makambo minene te basilisa bambongo na bango konvoimisa ba musicien yango moni quelque part ba combattant mambasala mon apesa bango raison nde bapekisaka musique na Congo na poto plutôt basere bapekisaka musique na Congo to kaka kwaya te ba polémique ya boezaka te na internet polémique ezalaka te mais lelo depuis musique ezonga comme ka New Arena nini boye ekomaka matakita ko finga na agogo nyonso pona musique na tshura mbomba aloba kala mingi te to kozongisa so kopekisa lisu musique et quelque part et ça la paie moi bien parce que tu ba te belé ba regretter ba simba mitu na ma musique on nazoyoka na ebité ceux qui mimi chike va somba lupango en tout cas na ebité ceux qui boyebi botindela na ba commentaire parce que nazoyoka bazo lele na lupango ya famille ceux qui ya noko ceux qui ya nani en tout cas na ebité mais comment na ye asa mutu mo sala ba kombo ba wera ba bwaka ye ba jibe ba papa wemba ba Koffi Olomide donc ceux qui ba bwaki yo rose à la petite moro oza tout autour ya ba musicien soit rose à mutu moro osimba ba mbongo rose à femme d'affaires ozo fula ba musicien pour na kala to andomona ba musicien bando kende poto ba mère malwana bando safula bango au sentir bato bazaka tout autour ya ba musicien ba bato moko da ana mo eloro na ye en plus ça la pe comment ça pour ba musicien ba ka peme ya mutu azana makambo siko to ebité dans oignon so kombo ya sala parce que ngana bandoka ka mimi na yoka ka mimi chikeva fali pour papa boka mimi chikeva aboka na banze mona ebele mais na yebi kuto longine te na liwa nde na komona longi mimi chikeva siko akangama ki na Congo pourquoi azanga kimbonga kozonga na poto to abane ko saba construction to pona po moto azaka na poto comment ko kende na boma pour landela makambu ya lupangu ya papa na bino oyo utipoto je ne sais pas en tout cas bino boyebi botika na ba commentaire ma morceau les ebele le temps nous fait défaut tellement na linga bino ya trop je vous aime je vous adore je vous amour ne zappez pas restez toujours connectés sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel boyebi toyela bino ra matière toyela bino matière ya bio
to solo là parce que ce sont des réalités. Bato belé lelo bazokufa. Bato belé lelo bazokufa na kozanga koyeba. Bazokufa na sentiment. Omoni liwa soki zo luka yo. Eza te ke non muto aroyelo na ndako abomi mbala moko te. Liwa soki zo luka yo, soki mutu moko par exemple a sacrifié yo. Po, ekoza na pe musicien a sacrifié. Tokoyeba pete. Ekoza la famille a sacrifié, tokoyeba te. Ekoza ex mobali, ekoza la camarade connaissance. En tout cas, moi nazo tozo généraliser nyonso. Siko moni biloko wana et les kakasko nanzela ke yanzela loko moko quelqu'un. On a plus exemple. Ceux qui mimiquent Tchikeva par exemple, azaki déjà sacrifié. Au monde qui exprime que côté les gars que non, a soigné nan degonaye. Ou bien kenda ko mela masanga ou bien kenda ki boîte ou bien bafana ki ba solo na mutu incompréhension ka ba bundi pour akoya kufi. Ba ozosko mutu na ba bunda ki na bakangi ye na sa coupable a sacrifié ye. Or eza bongote. Ezaki déjà mambo salama ki déjà na ndenge mususu. Tala ndenge ekomi abande ko bela motema eleki na sima motema. Ce qui peut mutu alinga ki pesa asaloka mabe ko profiter ka abela madia motema tika tozwa akufi ça qui crise. Donc c'est ça des choses comme ça. Au-delà de tout, ngana yebisa famille na ngai ma famille, mes abonnés parce que vous êtes ma famille, ngana benga bino machi ya mumeno. Donc bandeko ya makila ba pangi na munu o bato ya côté na biso kuna bandundu balobaka ba pangi na mundu ba pangi ya Vincent. Na ba Swahili na ebite soki balobaka nini? Bandugu yangu. Baswahili balobaka ni bandugu yangu, ndugu wangu. C'est ça, bandugu wangu. Alors, merci beaucoup. Nalingi bino ya Trobo a toujours connecté. Déroulement ya matanga tokoyaka tokopesa bino ba version. Ngana okaki na tongo ba live peli ezo mimi Tchikeva ba sacrifier yo. Mère Lolo Kendaki, Loris Kendaki, Ewinga ke baotanga ba communion swana. Et lelo yo okay, maman nde totambolaka boy mutu na mutu ana charge makambo na ye. Mutu na mutu ana makambo ezo lande na famille bandeko na ngai. S'il vous plaît, faut to faire très attention. Il faut le baga quand tu restes toi seul au tikali nanda kubi oso tambola anytime ozali everything ozo sala il faut toujours qu'on confesse ça ngana okufa liwa bandokite ngai muto ko yate a mettre fin na vie na ngaka rabo na okufa liwa bandokite pour because eloko mo esamika na famille tellement tu es faible dans la prière bazui ba betioka ki bota abela ka motema kufi abela ka muto akufi akende ko bota kufi bando sa l'opération akufi ba profiter ka na eloko wana yango au-delà de tout ce qu'on peut faire ozala nani omela ka masanga okota ka boîte ozala musicien profane chrétien toutefois quand tu te réveilles dès le matin il faut proclamer de bonnes choses. Il faut déclarer ngai na kokufa liwando kite nyonso na kosala ko simba neno bimaboy eloko nyonso babongisi na journal elo kibota nyonso accident nyonso surprise désagréable il faut toujours parler soko 8 ans resembla te lobaka maloba nzamba ayoka maloba s'il vous plaît. Alors merci beaucoup, je suis pratiquement à la fin nabi ke bolanda ngai ba papa ba maman bozara toujours na poste na bino Bolanda, ndeko na bino, votre très chère maman Bibiche, anti Bibiche, la tantine de tout le monde. Merci beaucoup. Na confiance au beau pe sabiso bozara toujours wise. Bozara miswa refungwama. S'il vous plaît. Konura mutu moro te na bakisi na aya o sacrifier. Yo za sacrifice a mutu te. Il faut ko boya kango. Yo fandika bo onanyu bo sacrifier po nini. So e ro boya ona munoro bo na prière o boya. Poza batu mususu aza teti spirituellement, physiquement peboy ye aboya ka makamo atetu na mutu pa teti na moya tetu dans la prière tetu physiquement il faut amso boya nga eloko ekomelanga te. OK, alors merci beaucoup, je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Restez toujours connectés, branchés sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Vous informer, c'est mon souci majeur. Bisous et bye, à la prochaine. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel.
Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.